Tolobi boye. Papa ngobila quand même oza papa tozo bengo papa. Likambo ezali awa même locataire ba pesa ka préavis. Okoki ko yaka mbala moko te olongola batu loko abaniama o na ina bongisa nzela papa so totali ki chassa mobimba embouteillage ekoma yo monika ya bokasa tika savubu en tout cas vanda na no réseau ne pas ki chassa mobimba embouteillage ezali chef de l'état lobi bazo bongisa zandu kuna lokola ba bongisi kuna biso tozo debre kotoyo lokola ngubila azomeka kotoyo musapi kotoyo aokuta na population congolaise. Pour biso to ba étranger to ba congolais biso tozo débrier lokola ye azo ya komeka musapi na lidusu akozwa siko yenga sabo azo benga na biso siko to sala ndenge ni to ko vivre ndeni na bana to kendo saki ndumba to koma miyi. Bonjour, bonsoir. Chaîne Nabino Bolanda Yango yo Sylvie Mode TV. Ah, toza Zandu. Donc l'into le bela moi muké pour na Zandu nde ekomi salité nande balobi ba obuka et tout yango toza Zandu tozo tuna ba maman o baza ba meka un peu ko expliquer biso nande ba obuka Zandu so ba suka ndeni. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Awa toza Zandu wa. Tozala Zandu précisément na Itaka. Bon, nde balobi bazobuka Zandu bo suka nde. Oyo ezala d'abord Zandu te. Zandu eza kuna oyo ezali marché kato, ezali na kati ya bato. Ba kobuka ba galerie ya bato, ba kobuka nini. Parce que biso tolobaki boye to boye kolongwa te ko bongisa eza malamu. Nde ide balobaki ba président to sepeli nango sikoyo basilisa na grand marché soki basilisi to kolongwa bonnement to ke kota kuna to libérer awa bache makadam mitukele kaka sikoyo grand marché sili nanu te na bazane bandeli bazolongola nanu kaka nanu basalite bazobuka nanu ba maison kala nanu bache ata fondement te tozela soki basilisi yango soki après 2 ans soki après une année nde to ke kota kuna sikoyo nande eza salite boye bo sepeli koteka na biloka to sepeli koteka te to teka parce to za ya kosuka il a fallu ba bongisa biso to futa ba célébrité bazoboya kosala musala wana l'état elembongo na biso ya célébrité me basala musala wana te soki ba ye ba kolongola ba potopoto ba salité oyo to kofuta mbongo to kofanda en attendant ba si sa grand marché to ke nokokota. OK, merci maman. OK, toza na mama mususu awa alinga loba nde Zandu na ndenge komeli oyo nande bazobenga la bango alinga loba. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonio. Malam. Mama biso likambo Zandu to mona ngo ya kokamwa to mona ngo pena ya koloka. Ngobila oyo nenga lobi ke azokanga Zandu to boite. Akanga na wakadingi kuna po asala misala la sala ngote na wakadingi kuna sisi misala te ayeko kita koto na marché kato akanga lisusu koto siko biso to kosuka wae ali to koma ba chel poto mitangisa biso moko kaka awa biso batata bapara bakufa biso moko bana to mitangisa siko awa ya azokanga pe koto to kokende wapi tokosuka wapi alukela biso nde solution asilisa kuna kota kanga na wakadingi kuna soka asilisi kuna après biso nyonso tolongwe tokei kuna nde totikeli kato marché kato na ye asala musala sikoyo bino bondimi kote kaka la salite boye tosani ye abongiseli biso te sikoyo tosani biso posa na biso ezalaki abongisana na wakadingi soki abongisi na wakadingi kuna asilisi nde biso totokami tokei kuna me lokola na wakadingi kuna asali musala te biso totekaka awa likolo ya salite oyo. Mama oyo lobi nini? Tolobi boye papa ngobila quand même oza papa tozo bengo papa likambo ezali awa même locataire
bapesaka ye préavis okoki koyaka mbala moko te olongola bato lokola baniama na ina bongisa nzela papa so totali Kinshasa mobimba embouteillage ekoma yo monika ya bokasa tika savubu en tout cas vanda nano raisonner pour Kinshasa mobimba embouteillage ezali bazobuka apo komisalité na yango balinga balongo mama na ngai yende chef akini bopeto te ye chef akini bopeto yango eza salité yango balinga eza salité ye asalaka salongo ye asalaka salongo asalaka te biso moko nde tobongisa awa atinda tracteur esalisi 3 jours eyaka awa epaloli tala nde tokomi na salité ye place bisika propre ya lingi talingika place ya salité tozala eboye te eza yeti bo eza ye mutasali bo ye muta atie bapotopoto oyo eza batracteur so otali bien tokomi na libulu kuna ekomi ngomba ye aye atinda batracteur o alinga sa makadam nde ye paloli tokomi na libulu na bapembeni emati soki mbula ebeti tokomi kodinda na mai. Ok, merci maman. Nde bazo benga na bino boye bino ba maman bolobi ni tolobi boye to sengi na mokonzi mboka bakangi kuna na kati ya zandu biso tozoteka na pembeni poke tolesa mabota oyoki yaya ayokela biso mawa batika biso awa toteka soki basilisi kuna na kati tokoti na kati comme ça baye kosala siko na kati esilite na kati esilite ba continuer na misala nanu babandi kutata misala ngote eza clôturer yango to sengi ye atika biso toteka soki basilisi kuna tokoti kuna baye kosala merci maman. Ndeko yo lobini na nde zandu bazo benga na bino awa na nde komi potopoto boye bazo linga babongi te babongisa nanu kuna na kati avant babongisa awa babongisa nanu kuna so babongisi kuna après biso tokolongwa awa toke kuna na kati po awa so balongeli biso awa toke swa asali dawe nze mususu ka babongisela bino so babongiseli biso o wana kuna après tolongwe awa toke kuna wana nde ezala bien siko na nde eza potopoto bilo bonzimi koteka kala potopoto bo to mesana déjà depuis kala toteka kaka boye potopoto kaka nde totamo to mesana déjà bongo mesana oteka na potopoto mais baolinga babongisela bino bon babongisa na neti na kuna pona neti tane entourage ne to abo babongisa kuna na ni na kati kuna côté pavillon so babongisi pavillon esala bien babongisi pavillon basilisi babengi biso te ndabo pavillon esili biso mo pe to komona pavillon esili tokende kuna kati to sala nini to bana koteka kuna na bilo bonzimi koteka na bilo ka boye na salité awa anatanda kuna so babongisi basilisi ale biso toke kuna. Ok, merci papa yo lobini ni bazobuka zandu boye lobini mama ngana boy po babuka te na nde bazobukela esengeli ndenge bazosala yango bongo te pona nini biso zando eza salité ozo comprendre siko na ndenge azosalela musala eza bongo te parce que bato baza ebele na zando il fallait asala nini abongisa nano parti loko entourage eza ebele tango basilisa kote moko tosali nini tolongwe bisika biso toza toke kote mosusu après siko babandi kobongisa place mosusu ozo comprendre kuna babongisi na nte yango boza awa kasi kuna bazobongisa biso toza na avenir ozo comprendre biso toza na oyo eza ba avenir oyo eza zandu te il fallait abongisela biso kuna tango kosilisa kuna wande biso tokolonga tokokota kuna parce que kuna azobuka ozo comprendre kuna azobuka si ozo kobengana biso awa tango siko azolongola biso azolongola biso otanyo tokende siko wapi abongiseli biso bisika mosusu akotekela obi azolongola biso ka bongo babongisela bino kuna kasi bazobongisela biso kuna batira biso toteka awa parce que oyo eza wenze te oyo eza avenir oyo eza avenir oteka siko baloba boteka kala avenir bazoboya nyonso bandimi te bazolongola biso kaka bazoboya ozo comprendre. Ok, merci. Maman, toza zandu awa toki ke zandu ndeza boye bazobuka bazobongisa bino ba maman réaction na bino ezani na nde bazobuka. Merci maman na ngai pona mutuno tulinga ya bien awa bazobongisa te balingi balongola biso
biso toza makambo ebele toza na bana bazotanga ndako ya bato tozofutela kolia sikoyo baye koloba obolongwa kolongo tozo baye longola biso balukeli nanu biso place kuna esili nanu te esili nanu te mama na ngai depuis kutu babeti kaka batol wana eloko moko te sikoyo abongisi nanu kuna te azoya epa biso aoke batolongwa ya tokokende wapi yaya ekosimba nango te ekosimba te boza na place mosusu akende te bondimi boteka bino na salite mpo bazobengana bino yaya biso toboyi mpo toteka na salite te ozoyoka toboyi te biso tolobi abongisa nanu kuna soki abongisi alukeli biso place kuna place ya bien na pavillon biso nyonso tokende tokolingana biso problème na bino eza basilisa nanu kuna epuis nde bolonga na pavillon oui basilisa pavillon biso nyonso soki alukeli biso place ya biso nyonso tokota tokokende na biso sans problème. D'accord, merci maman. Papa, talisa biso ndamu na nde bazobengana bino na zandu awa bino pe baobengana bino me bino bozaka ka awa boliko kende te bokende kuna kote batongeli bino bokete bolika kovanda mama place batongeli biso eza mukei biso na toza ebele biso tozali tokoka place wana bapesi biso te bokoka te bondi bovandaka po bazobongisela bino te tovandi en même temps soki basilisi marché central toke kuna na marché central boke na marché central so basilisi kuna. Ok, merci papa. Oui. Oza liloba moko ya baksa na ndenge wenzende komi boye balingi babongisa donc bazoloba na bino bokende kuna kote babongisela bino bozaka na salite lobi ni na nde pe bazobengana bino. Bon, ndenge bazobengana eza malamu te eza mabe kobengana o bazobengana babengana na ndenga mabe soki mutu aza na posa ya kobongisa abongisa marché asala marché wana ya sika toza na posa nango asala marché wana ata 3 nouveau ata 4 nouveau asala biso nyonso tokende kuna awa mutu aotikala awa aza te na mitan oyo asancharge na marché atika kodéranger bato musu na babiloko na ba marché o azotene te tolembi bino pardon ya baolinga basalela bino marché baolinga babonga toza na posa ya marché central marché wana toza na posa nango so balobi lelo marché wana ngana okende kaka sikoyo naza na posa nango makasi basala nanu après biso tout okende kuna. Ok, merci papa. Yo na liloba baksara na ova lobi maman très important. Pour le moment, biso to ute na marché central wana nde babengana ki batu toye to bimi to déborder koto na ba itaga ba lac mero ba direction nyonso zo mona bat ba oteka. Mais ba komi kwa kise biso ti koto yo. Toze baté jusque là to longwa poto kende wapi. C'est normal les abongo to féliciter idée ya gouverneur na chef de l'état pour na kotonga marché wana. Pour na kotonga marché wana c'est bien. Mais bato ebele bauti na marché wana yango ba déborder ba na marché kato koto bazo débrouiller mais bazo landa biso ti koto yo talaka ebela population boy ba landa bino na ndenga babete ba landa bino na ndenge ke bali ba bongisa awa mais ko bongisa awa ezaki marché central ti koto obo biso to boy ba bongisa ko bongisa za na problème te ko tia propriété bisika muto zo te za na problème te mais za na façon te roya olali la muki okuta batumbi ba mesa basali boy eza bien tende ko na biso tozo luka awa soki marché central wana esili biso tout ozala kuna mais en attendant le rôle tozo débrouiller awa batika population luka na mwa mukene ngazo débrouiller awa bisika toza boy o luka ka la salité boy salité la problème te chaque samedi salon ezala rat salon so eza de tongo jusqu'à 9h jusqu'à 11h salon osami biso to robima ba 11h ba koti tozo futa monga ticket ba koti basali salon nyonso propriété après savoir 11h wana to bandi kotanda biso to boyi basala salon ota biso to lembi to boyi basala salon ota toza na posa salon mais salon na bango ezaka ya kobenga na bato ba kosa okoya bokotumba biloko ba ezalaka te ndeko nanga to ba étranger te toza ba congolais toza ba congolais za mboka na biso boko akise biso le roi ba étranger te toza na état de droit ndeza biso tozo sepela na ida chef de l'état mais ko benga na biso le roi ba étranger moko boye c'est une personne de konangai merci papa yo ina loba papa maman
nazolobaka par rapport à nzela oyo eza grand marché te oyo eza avenue Itaga oyo eza avenue Itaga balabala Itaga chef de l'état alobi bazobongisa zandu kuna lokola babongisi kuna biso tozodébrouiller koto oyo lokola bazobongisa deya babongisi esili mais nano esili te batongi nanu te basala ata elo moko te lokola ngubila azomeka koto oyo mosapi koto oyo akokutana na population congolais po biso toza baétranger toza bacongolais biso tozodébrouiller lokola ye azoya komeka mosapi na lidusu akozwa nde babongisela bino awa babongisa wapi oyo eza avenue eza nzela eza zandu te oyo eza avenue Itaka grand marché nde eza kuna pavillon lokola bakangi kuna biso nyonso tokiti boye todébrouiller koto biso nyonso tokosi pavillon kuna lokola bakangi nde toye boye. Bonjour maman. Bonjour liloba wabakisa. Naza liloba koloba omoni biso nde toza boye biso tokolaka na zandu na Itaga abuki kuna biso awa tofutela bana classe tofutaka ndako tofutaka mai mibali misala malunga ezate sikoyo nenga za boye azobenga na biso sikoyo tosala ndenge nini toko vivre ndeni na bana tokendo saki ndumba tokoma miyi mais babenga bino na ndenge mabete na ndenge ke babongisa soka bongisi kuna soka ye tokotikela ya bongisa mais na moment oyo kuna na bongisi te sikoyo kobenga na biso akocha biso wapi tokokende wapi mibali misala malunga ezate sikoyo biso toko vivre ndenge nini tokenda kosaki ndumba poto bokola bana sikoyo ye alingi nini mama na ngai botena biso na likambo tozoteka bien te ka muke balandi eske ezalaka yaya merci on a zena ngwa. OK merci maman ko bakisa liloba moko na liloba moko ndazoloba place tozotekeleza salite nani bakonzi bazwa moyen kolongola basalite oyo mais baolinga bazozola bino moyen bino nde boliko kite ate po bazola bino moyen donc po moyen za marché central non to bana ufuta ticket awa mbongo ezokende na compte à l'état na hôtel de ville mais bazoya kolongola salite te toteka biloko na salite neti Itaga oyo salongo. OK merci papa. Salongo ya Itaga oyo samedi salongo ezosalama samedi toyaka ba 11h babelaka salongo vendredi samedi salongo ezali kotumba ba message chaque jour salongo eza 9h jusqu'à 11h tokoyo bima ba 11h salongo esalami te yo sikozo condamner population focha bakonzi ya Itaga merci papa merci salongo wana tozo mwana esika basalela salongo te salongo 11h suka 11h tozo sala salongo ya munoko mais dans la salité bon merci papa salongo chaque samedi salongo mais tozelawa to mwani bato basala salongo te biloko salité to fanyika na ticket bino bo futa ticket mo ticket ba suspendre ngo po tozo futa mais to mwana réaction ya suspendre ticket suspendre ticket po babanda otumba ba mesa mobulu ezalaki bo bakanga zandu yango sikoyo basala eloko moko te zandu bakanga po bazobongisa toboyi te mais tala na salité décret salité ezao OK merci papa ozali liloba bakisa oui liloba te maloba nde po nazomona nécessité ya kobenga na biso awa te biso awa toboyi te soki balobi ke toza na baveni mais toza na ba grande alter na marché o babengi marché kato e bandi lelo te kaka ndenge ye moko président alobi ke tanga salaka mwana moke banda ko kinde zandu kuna ya munene azokota somba biloko biso pe tanga tozalaki bana mike banda kota marché kato basombela pe biso biloko koloba ke azoboma marché awa po tokende wapi soki que eza pona kobongisa ba avenir to boyite pona bongisa pona bazokanga pona kobongisa siko bazokanga po tokende wapi c'est ça le problème bakokanga tous les deux marchés à la fois te basilisa nanu marché central soki basilisi marché central alors biso tolongo koto oyo tokoti na marché central mais tant que marché central nanu esilité misala kutu nanu ebandité siko koto bazo ko bengana na marché central na biso awa tokende wapi ticket pe na kibilo ticket a ticket pe aussi biso to suspendre ticket bango moko mitema mabe biso tozali awa
soki balobi ke ticket to beta calcul a ticket to futa to ko futa ka ticket eza na likambo ta mokote eza na mutu te aboyi ko futa ticket awa soki bakoti lelo ke bazo kongola ticket mutu tu akofuta ticket bayaka awa bafutisa ba magasin ticket bafuta mais soki bango moko baboyi ko ya ko kongola ticket biso to kende futele ticket ngo salite beto zali awa. Ok, merci papa. Biso tokozalaka kawa tokende secrétaire. Tokozalaka kawa bakobengana biso tokozalaka marché so basilisi tokozonga. Ozalaka na salité. Tozala na salité o eza marché ya kala ibana kala eza na arrêté nango. Eza marché kato. Tofuta na ticket. Bato hôtel de vendre bafutisi biso ba taxe nyonso tofutaka nyonso. Tozala marché pirate o eza marché kato yebani. Ok, merci. Oh, bozo benga marché pirate à quoi? Tozo loba marché oyo e banda na 2005. Na 2005 wana tozana ba patate na biso tosalela kango mikolo na mikolo. Lelo sikoyo ndenge eza boye. Pona kosala marché basalaka ndambu. Me boko longola batu nyonso bobwaki yango misala te bayiba bolobio bokende bulo nini yango bozoluka. To bando yiba obia to bando sala nini. Gouvernement zo bengala batu na zandu dans moi de tekezate misala pesate la mboka en tout cas mokonza mboka ekala biso mawa aluka mamusala to sala banini potolia pona za boye apandi zandu makasi. Merci papa. Le problème est boye. Chef de l'état lobaki nini bakangi pavillon basala yango. Tant basala pavillon batika batu na ndenga balibanda na baveni bateka. Gouverneur yemo pe to lande na boso na politique. Azo sala musala na bien mais na mutema mabe mwa muke. Na sens nini? Président lobi nini? Botika batu balibanda na baveni bo sala soke sili bakoti après bando sala ba prince ndenge esengele. Tozo mona bazoya ko benga na batu na bandenge na lolenge na bango moko. Wana ce eza contre maloba chef de l'état to azo to sa maloba chef de l'état. Soka benga ni batu lelo na wenzela mike wa sala financer ku na mbongo na passe. Ezala bien te. Musala o batu ba créer ngo bango moko. Misala o batu ba créer ngo bango moko. Si ça pavillon aussi ici batu ba okota to tike bino balaba na bino à l'aise. Ici les simple. Au 4 niveaux. Merci papa. Ngobila lobaki azobongisa marché central. Apanzi batu na Rwakadinga na ba pavillon. Anano asali eloko moko kuna te. Azoyo ko panza lisusu biso awa na Itak. Tozo saka awa na Itak tozo futa banda kwa batu. Tozo lisa bana kaka na Itak awo. Sikoyo azoyo ko tumba ba mesa butu azoyo ko panza batu na moi bisiko biso to ko kenda wapi abongisa na marché central wana soki esili biso yeso kenda kokota kuna après to tikeli Itaka aye ko bongisa. Merci maman. Mingi yolo bezate babone na biso ya maman Sylvie Mode bino boboni zandu ba maman de baleli ba maman babi baza na place à kokende te place à kokende zate nde bateka nde ba yango nde batangisa bana bateka po bazotangisa bana bakonzi bazobengana bango ba na place mususu ya kokende te tokomi na suka tosilisi à la prochaine bye. Saka popo